Salut, bah, je suis ambiance volcanique et ça, no nana ngombe mwana mungala mwana Équateur mabenga. Na kapamba te lelo na ye na kanda. Kando neno na bino ba pasteur. Na kotake ba papa na ba pasteur te, na kotake ba révérend te, na kotake pe ba tomate ba archibishop te, na kotake pe ba évangéliste te, mais na ye libino nyonso tu. Na nenga mabete parce que nazalaka ya bino boyebi. Oh, moi na la taille de Dieu. Moi, dans le président du présidium, l'homme à la taille de Dieu. Bisous, papa Kotozane. Oh, moi, on a la fille de Jésus. Nana, ngombe, moi, la moi, Équateur, Mambenga. Ce qui n'a yé bonheur, kobeta, c'était. Likola, basal, nanzambe, pe likola, bana, nanzambe. Bana, nyo, surtout, yanzambe, boy, besikani, bocha, lokolo. Yaya, botu, kaoningana, ningana. Botika, koningana, ningana, mokile, komi, mabe, mokile, monde, komi, nasuka. Bible lobby natanga suka bokomona basani na nzambe ya solo pe ya lokuta o tozomona lelo eza lisusu église te o ekomi film porno na kati église o ekomi film porno na kati église pasteur n'habite soi-disant ce qu'est un pasteur dans un sango azolia bana batu minoko na kati église et je crois ma para bana na baza na kati église wana pe église ezo sepela ouais zo beta maboko ezo sepela bokomi ba aveugle toni boluka kesika kocha lokolo basali na nzambe ya vrai ya solo bazali lokwa ba l'homme à la taille de Dieu. Le corps va tomber na biso bazo ke par-ci par-là ko ke côté alobika potote na okete ya partout na monde ata na se amai na okete ya azo tambola partout pour ke côté ya atiki lix na poto mais ke na mboka ke côté ya bo imaginer basala nzambe ba obanga nzambe ya solo bango wana eza vidéo moko zo circuler sur internet awa que non pasteur azo lia bandimine minoko na kati église pe église ezo sepele ezo pumbu ezo ganga bozala na lakisa bino video oyo pasteur ana azo lia bana bato mibale yamisatu aboyi aboyi na munoko meta pasteur na okanga ye abendi ye na kati église yaya so omoni makambo boye bima na église wana bima luka église ya solo parce que église ya solo ezali basala nzambe basolo ya solo bazali lokola na Afrique du Sud mosala nzambe moko atindi banini atindi bandimi na ye bake kolokota papier na bacoin nyonso tout ya avenir na bango quel que soit papier à règle moi c'est papier ya nini ya toilette papier à rime papier à mutoki papier nyonso quel que soit kombo kaka papier o bakuta nango na coin ya avenir bazwa ngo baya nango bandi baki balokoti baye nango na kati église pasteur abonde mpo nango pasteur bandi okabola bango ngo lokola mikate alebo banda kolia papier mosusu eza papier azongo inene papier mosusu eza mutu mosusu alongoli rimi na ye abwakaki mosusu eza mutu mosusu abwakaki krasha na kati ya papier abwaki mosusu eza papier mosusu mutu apangusaki mutokini abwaki mosusu papier mosusu mutu apangusaki mosusu mutu apangusaki pasi par là ozwi bapapier na nyonso tonesi bandimi na yo yaya bokomi baaveugle toni pasteur mosusu ya obomba kutu te alobi ya sombela bandimi na ye bacofture na babeure mpo kota bango bakave bozala na okisa bino baaudio na mosusu alobi yakende osimba kisi mpo boma yaya na ye parce que yaya na ye banda otya epanzi likolo abanda olinga te amela masanga seria na banda omela lotoko bozala na okisa bino baaudio bozala na okisa bino baaudio eza qui a besoin d'avoir qui a succès. La belle dans mon pour
tomela yayi on a mis c'est non l'automobile boni esugo na bomba ba musicien onyo ba koto balance ba wero onyo balance Pola nini ya banda omela masanga ya na ya zo pekisa alobi mosa nzambe amela masanga te akesimba kisi pa bomaye tozo kende wapi bandi misobo moni biloka boye bima na église wana Bible lobi na tango ya suka bokomona basali na nzambe ya vrai pe ya faux ya faux bokoyeba bango na misana bango bokoyeba bango na mbuma na bango ya nzambe kitafu mamuno kaloba ata nature ezote ya bino te passe eza la Congo souffrance eza makasi bana nzambe bakomi okima na église bino bandimi église bozomema bana nzambe na kisi bozomema bana nzambe na kindumba kolia bango binoko boye bozana okisa bino o pasteur alobi yake mbasombe ya bandimi na ye bakoftir po akota bango bakave na routine ba na kosomela ngo be na kosomela ngo mateka na kosomela ngo ba jus de réserve na kosomela ngo confiture alors ko les gars pardon na ko ba depo lelo nambata tshila mbo ba lo ba kite ye moni azolo ba vérité po na se ba ko ba vérité wala so ba zo le mo makolo na kosomela pesa na so ta ngo confiture bo yo ka sa zo so mo pona ke sa petit njokane pesa pona kavu la pesa ba ver ba confiture ba fromage zota kuna la fraise yo zo no ko pesa na zota kuna ke no sala petit jeune na tongo nzoka déjà kavula Vous dépendez de comme de rouge, comme il tinga bana kutinga ko puisque passer à la rouge à lèvres non plus long comme ça no musala so te bani non c'est pour vous dire que na mali ko te biso to te amaka na conséquence résultat de tout ça après tout cela même Jésus-Christ quand il prêche la Bible dit que simana yango simalaka on dit combien de fois on a divorcé comment on divorcer parce que faut dire que nous sommes des fantasmes comme lukuta basali na nzambe bana nzambe bazoya na église mpona koya komibomba pasi eza na ndako na ye baproblème aza nango na famille baproblème aza nango na bana baproblème aza nango na mosala baproblème aza nango kota azoteka yo yi aye apres osali likambo ya boye paster wa otikoloba makambo ya kaka azalaki ya na poto nzambe apinir ye azongisi Kinshasa alobi bien moyebi combien de foyer asala badivorce toyebi te me ye asombelaka bandimi na ye bacofture na babeurre mpona kokesala bango kokota bango kave yaya na église ya boye yo fandi na église ya boye yo fandi ya luka église ya bien église ya solo ezali bapaster ya solo bazali vrai pasteur ya solo bazali oyo bazoteya liloba ya nzambe lokola balhomme à la taille de Dieu soki ateyi yo oyoki mpe ekoti yo mpe obongwani lobi obangi nzambe okomi otambola na sembo mokili oyo nde tozala yango boye toleki na Sodome na Gomore mokili eke mabe mokili eke mabe tokomi mpe na ntango moko mpe ya boye ya suka mokili nge dinda ekoarrive jour mosusu tolali boye tolamuki te tolimwa biso tu tokei pourquoi ya solo bi okufi oke wapi na baeglise ya boye na nzambe oyo yambo te nzambe aloba nafungolaki yo misu nafungoli paster na bino monoko mpo aloba mabe nyonso tosalaka yo fandi na eglise ya mpo anikende punition ya omoni makambo ya boye bima na eglise wana luka eglise mosusu kende osambela na bino bino bofandi na ndako te parce que bible elobi sika mibale misato basangani nzambe aza wana luka eglise oyo bazosambela ya solo oyo bapaster oyo bazobanga nzambe ya solo yaya kota kende obondela nzambe na baeglise ya boye te oyo liboso prophète moto alobaki alobi ye akende osimba nde bakisi ye asalaka boye ye abelaka nde masanga ye abina nde mizika mokili adefendaka na ye bamizisi ya mokili
prophète. Bino mo bozoyoka. Après, ok, prophète a prophétisé dans notre nom. Tanga oloba, mobali ozana zandoki, ko wanga na te. Ko boya ngote. À l'état où c'est un divorce, au boya ni na mobali nwana ya récupérer yo. Ya naza au moins tana 15 audio ya ma pasteur o batinde nga o naza na mo a. Ya. Botali boso botala na sima. Mokile comme na suka. Ya luka église a bien que ndo sambela. Luka église a bien que ndo sambela. Basa nzambe ya solo bazala mokile. Na bila mlo bofanda anda kute bo luka be église a bien boke sambela. Yango moni nyonso tezo tambola kanzela moko. Mundela sali original asali pirate. Asali virus abimise li virus antivirus. Na mokili toza biloko nyonso mibale mabenda malamu ya botala esika nini okotya lokolo po lobi na yo molimo na yo ezala sauve naotaki obeta sete lobi na makambo ya prophétesse Jeannette waotaki kosakola sali tina baveu excès de zèle tina baveu que non soki nani pasteur Guimard abiki te ye azongeli mokili yo zokende pa tata na yo. Ok, kosenga papa no mbongo ta musu voiture no kufi. To cheka nzambe nesi papa. Ok, senga papa no mbongo lo ba ke no papa pesa nga mbongo na za pesa so ma voiture so pesa nga te daya na zo voiture no na otumbango. Bano ba bongo. Basenga papa bongo. To ba bonde la papa tala ngande na za boye. Voiture na ngesa bien te. Papa ceux qui moi ils ont une voiture mon kuna kutu ils ont moi pris moi bien na mais naza ata moi 1000 ba ça ata moi 2000 kolo na récupérer mon petit papa pardon pour moi non qui musala na souffrir na ozora ba train papa oyoke la yo ceux qui obonde la qui na sincérité tant okenda ki kota pasteur Guimard que bonde li mawanzambe likolo Seigneur volonté ne kokisama na Bible balobi ni mosali na nzambe moko aki ko pesa mutu moko prophète moko prophétie que non akokufa kala te prophète wana longoli bilamba lati saki abaluse longine na mir abondeli mawanzambe nzamba bakisela so 15 ans likolo ya bambula na ye oyo alingaki asala na samabele babondela nzambe ko bondela tosenga mawa na ye so osengaki ata mawa nzambe likolo ya pasteur Guimard ta mosusu nzambe alinga asala Guimard grâce na prière na mais yo osali vœu na kati ya bato ebele na monde entier mobimbe yo ki ve na yo nzambe alinga asala akitisa leka na TV senga nzambe pardon mais kitisa senga bana nzambe pardon continue mate ya noto ebi ki oza prophétesse ya makasi prophétesse Jeannette avancer kende liboso te ya bandimi pesa biso ba prophétie ndo pesa ya biso et causa toujours malamu. Merci beaucoup na l'homme à la taille de Dieu le président des présidium. Merci beaucoup na Thomas nanga la kati ya mboka zo luka luka ko terre à terre par ci par là. Merci beaucoup na bino nyonso. Au revoir.